oloba nini? Emotional damage. Nga linga ba défaut nga linga mwasi aiba kozwa soin ya nzoto na ye azala kaka bien. Ok. Ok, merci. Toya boye, toyeba pourquoi baser na biso bapasoli ba ballon na bango. To koki kobanda na kombo na yo na âge? Kombo na après-midi, dans un 22 ans. Merci. O pasoli ballon no po anini? Na pasoli ballon. Ngamu na mkusi. Emotional damage. Libu munene. Ba place mso esimba te biso so pema. Esimba te. Na pasoli. Merci. Azali bagua basi oyo olingaka? Bon, aza mwasi me bagu nanga vomate. Aza mwasi me bagu nanga te. Ok, nini esala ye bagu na ote? Bon, nga mwasi pe mwa mulai, peut-être. Mwasi aza mwa mulai, hein? Kawana? Oui. Ok, merci. To pusana boye. Kombo na yo na âge? Comme on a Sarah Merlia, j'ai 24 ans. Merci. Au pasoli ballon, on a mon moto sa réponse. Hein? Rendre compte qu'il a sa moto, on a sa paisible. En fait, merci d'encore répondre. Hein? Maman, pesanga raison au pasoli ballon na yo. Ah, chance na samto iboso pasoli te pour na pasoli bon quand ça pasoli mbang mais na pasoli quand même parce que déjà nga azana no mukuse nga azama mulai à part wana nalinga nanga ba paquet natala vraiment pour na détailler mais il y a on dirait débordé à part wana nalinga ka mobali genre mibali bazama makolo sala mabo tout droit j'aime pas trop c'est un peu ça et sinon merci Sarah azabagu ya basi oyo se plana bango Te thank you. Expliquez biso po ani passé à lobby moi mingi alingi mibali makolo sala boye ba paquet na eza mo ebele lobby hein. Ouais. Bon, na bataille o nga na lingaka yaza na bataille wana te. Azani mwasi kitoko, mais azaka nde ba bataille nga linga te. Tai na yena oyo lingaka nini différence za wapi? Bon. Nga linga mwasi faut moi ba curves ezala. Banini? Le bana bamba 15. Faut na moi dessin moi bien. OK. Ba 15 on est en anglais. Le ba anglais. Dans le bana en anglais. OK. Ça va? Ouais. Parce que na mona au show, na mona kola. Choté, na comprendre ngai donc on nga ba dessin animé quoi. Ba dessin animé te mais moi ça na moi dessin. Mimi na mona on ba dessin. Nga linga vraiment basi okunda mimi ko moi ça na moi. Donc Why are you running? Par rapport à ma préférence okay. Ah merci. OK, merci, merci. Kombo na yo na âge? Kombo na nga Rebecca Kona. Merci. Oza na âge nini? Na raison pasoli ballon? Oui, naza na 25 ans. Raison na pasoli ballon na moni aza poids. Nga linga mibala poids te. Oui, bando pesa nga pasi. Nakoka vraiment mbala poids te nga mbala za na pe na libumu lisu te. Faut za na libumu te. Ba raison na nga yango wana. Donc poids pasi na libumu. Na libumu lisusu vraiment te. OK. Merci. Merci. Azali bagu ya basi o basepisaka yo? Bon. Na mwasi aza na ye mwasi même aza bagu na nga te. OK, vous avez raison. Très artificiel hein. OK. Aza na raison. Et pas za bagu na nga te. Oui, c'est tout. OK. Merci. Toya boye. Kombo na âge? Kombo na Rit na 23 ans. Merci Rit o pasuli ballon na o pona nini? Na linga mbala milai. Mike yaza munene boye charge. Charge. Charge ya nini? Te ya munene. Nga linga mbala mike yaza vraiment kilo. O mobali faza mama makolo boye makolo neza tout droit. Donc charge na makolo tout droit et salier ba gère mibalo se plana bango te quoi. Nga linga mbala bote yaza poa. Merci. Aza bagu ya basi o se pelana bango? Bon. Oui,
aza kitoko aza mwasi aza kitoko alinga mwasi azala na mwa teint mais na figure aza ni ça va passable. Okay. À rapport à makambo alobi ke yo oza poids. Bon eza na moto aza na bagu na ye eza na bato mosusu balingaka mibali ya minene mosusu balingaka mibali bakonda moto na moto aza na sante na ye nga nzambe apesanga sante oyo nasepeli na oyo nzambe apesanga soki ye asepeli na nga te nayebi ke ya na mwasi mosusu kuna oyo alingaka mibali ya sante boye bamaître. Ok, merci. Toya boye kombo na âge obeteli yango maboko pesanga kombo na âge. Vanille Yangou, j'ai 23 ans. Premièrement, j'en parle les hommes sportifs. Les hommes sportifs. Loba ingala pona nga mama na yo kango bien, na yo kango bien. Premièrement, mes balles en wakasi. Ça marche pas avec moi. Parce que quand on a raté ti, on bouka pas bas. Mais on a eu moulai, aza na imas o me moulai. Ouais. Et puis aza na makolo brancard et tout. Ouais. Donc on est à chocho ah ouais, makolo brancard. Ouais. Ça me fait ouais vraiment. Ouais, ça va. Ok, merci. Et bon pona yo azali mwasi oyo asepisaka yo bagu na ye ba ndenge azali. Bon aza na teint aza na ye mwasi aza vraiment magu na nga vraiment pona te mais aza mwasi aza kitoko so no ba kitoko te na kosi aza ni mwasi aza ni kitoko mais bagu na nga vraiment te mais na teint ça va. Nini elo musupe na nga na bakisi ezali ke ya lobi ke o amoni mas azobanga boyeboye bon bajijaka na anglais balobaka you don't judge a book by its cover balobi ke bajijaka mukanda te avant otanga yango yo juge olobi peut-être yo moko olobi oza moto ba show ozo comprendre soki oyebi koza moto ba show eza défaut moko oyo yo moko il faut bongisa. Non, shote ndeti aux impoli non eza te shote na ki impoli na ndenge na zalaka na ba ki moi qui parce que moi je suis seule botanga nga moko peut-être na ko ko ça le mo boye yo mo non que na za ki moi qui bon moi en fait c'est ça. OK. Ouais. Pas problème te. OK. Merci. Toya boye kombo na yo na âge? On a Jennifer, 23 ans. Merci. Au pasuli balo na yo pona nini? Déjà, dans la mikoussete, dans la milai, mas na ça va. Sauf que ça m'a moussé. Pour un peu na moussé moni. Du coup, c'est avec moi moulai, là ça va. Il y a les qui ont na moulai. Té moulai pena 1m80, 85 matin. Mais sinon, mi ça va en taille na ye ma colonie ça va. OK. Merci. Azali bagu na yo? Lisusu aza mwasi kitoko mais bagu na nga vraiment te naza na kitoko par rapport à teint na ba figure na lingaka mais aza ni mwasi aza ni kitoko. OK, ça va. Merci. Toya boye kombo na yo na âge? Brenda, j'ai 24 ans. Merci Brenda. Au pasuli balo no po nini? Bon, on a pas soli ballon parce que comme on a aza bien, aza na taille bien, aza na teint bien, il est beau, mais ndenge lobaki avant alingaka mwasi azwa soin na ye mwasi akozwa soin soki ozopesa ye donc soki opesa ye te y aura pas moyen parce que bolingo etambolaka na mbongo donc soki opesanga mbongo no oyeba koprendre soin na ngai. OK. Ongo répondre bon. Boso? Bon aussi si. Oui. OK bon tant nga na lobaki likambo ya soin eza likambo ke ya na basi mosusu ande kozwa soin na ye moko me mo ntango akomi na mobali amitiki ozo comprendre est-ce que ntango nalobaki kozwa soin ya nzoto ni nalobaki na sens ke kozwa soin ya nzoto na ye moko mobali soki ntango ozovivre na mwasi mibali topesa na biso mobali soki alingi mwasi opesa ni mwasi bamike bamafuta babilo ya mike wana topesa na biso mais emotional damage bandeli azosala effort mais tant que bolingani bokomi esika moko alingi sezwa soin te ce qu'on a sens wana. OK, merci. Peut-être au comprendre moi ma bien. OK, merci. Mais à part ça azali basi oyo basepisaka yo? Bon azana mwasi azani kitoko mais
goût nanga vraiment te mais aza ne bien. Ok, merci. Toya awa. Kombo na yo na âge? Kombo nanga Bios naza na 25 ans. Merci. Opasuli ballon na opo anini? Bon, nga na pasoli ballon. En vrai, nalinga mbala mikuse. Vraiment nalinga mbala sala taille moko na ngai te. Nalinga mbala mikuse atonda mais nga linga ba jogo. Olinga ba jogo. Wala laksini pona nga na ebite. Donc moi visibilité moko européenne après 2 ans. Voilà. Azali bagu yo se plana bango? Bon, aza vraiment goût na ngai te. Azani moi si normalement aza propre alataka bien makamnyo surtout ça normal mais ba goût na nga te. Merci. Ok, tozonga boye. Malheureusement pour na yo ozali diogo te, ozali pe makolo branca te. Pour na yo mais nena lobaki malheureusement ba fille nyo surtout ba pasoli ba ballon pona yo na kosenga merci na ndenge oye na émission na biso boye lelo nazwa micro na yo. Merci beaucoup ndenge boyambinga awa na sepeli mingi pe koya awa na émission na bino. Merci. Tokorobetela ye maboko. Merci. Why are you running? Why are you running? Mobali mususu kota tomona yo.